Onzele, sala, 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 mosala. Mekola ye, mela, primus, e pesaka muya. Primus nanga ya mofude, kokinanga yo. Na primus, sala, mosala. Orianga sai konsa premise sekele amosala na premise sukaya sekele. Le 8 mars, journée de la femme vient de passer, mais c'est toujours le mois de mars. Nous continuons à honorer nos femmes. La femme comme étant fille, la femme comme étant femme, la femme comme étant mère, la femme comme étant grand-mère. Alors nous allons sélectionner pour vous différents caractères. Il y a Bassi, conseil, il y a Bassi. Comment est-ce que qui est celui qui doit être appelé femme? Est-ce que moi si ceux qui ont déjà nanda kwa libala okoki kozwa numéro de téléphone ya mobali mususu? Est-ce que ceux qui mobile na yo azate camarade ya mobile na yo akoki koya kotala ona ndaku soki ezali ebele ba si mususu ba komi tuna? Est-ce que tout le monde a mobile ndela ndaka moi si muti ya liboso olingi moi sa banda koboya betango andimi moi si nda sala ka effort pour à conserver. En tout cas, relation est beaucoup plus. Alors, tu peux parler sur l'action, la réaction, oyo, ya femme topé ya libota, yango to kosolola, lelo na émission ya lelo. Lelo to ya ki célibataire, eza epelé. Ya bana basi. Ba célibataire a basi baza ebelé ki ba célibataire a mibale. Eza na âge oyo moi si fo yeba ki âge au fona za ndako libala una za ndako libala te. De 20 à 30 ans, les âges au moins 6 fois bala. Sur l'équipe de 30 ans, il est colo. Wasu mutosa ba chouate. On a linga mobala nzoto migi, na linga mobala mbinga, ngana linga mobala sala na banque centrale, ngana linga mobala sala wapi. Te ata pouspoussia soka mona ni sifi na intu wa mutu kota. Les relations évoluent par étapes. Il y a l'étape où tu es sa petite amie, où tu es sa petite copine, il t'a vu, t'a dragué, tu as accepté. Tu penses ce que tu veux. Il n'y a pas trop de principes. Parce que là, il apprend à te connaître, il apprend à te découvrir. Vous partez au restaurant, vous partez au glacier, prendre une glace, papoter un peu. Chacun parle de lui, de sa famille, de sa vision de la vie. En ce moment, il n'y a vraiment pas de principe parce que rien ne prouve que le gars veut rester avec toi. Parce que là, il apprend à te découvrir. Quand tu as de la valeur, quand tu as du respect pour toi-même et pour la relation dans laquelle tu es, il y a des légèretés dans lesquelles on ne te retrouve pas. Il y a des bassesses dans lesquelles on ne te retrouve pas. Phénomène, il y a action, na réaction. Et nous, on va te belé, bala na bien, vendre na kata relation bien, ou yaza ouvert, ou kuna ouverte, na kata relation. Mais à un certain moment, muto nini abandi ko changer. Souvent bato ba constatera un changement mais bazo monate oyo nini ememi changement. Il faut to sala ke bana mabala ya na kati ba relation, camaraderie etc. Donc voilà, tant qu'on a ba relation, to sala très attention na ba acte tozo poser oyo mema ba partenaire na biso na kati relation va changer. Je sors d'un mariage et le problème que j'avais c'est le sexe. Faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment à chaque fois il le veut. Pour une femme qui travaille déjà elle ne peut pas assumer. Donc je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Nos grandes sœurs qui se sont mariées et par la suite qui ont divorcé là. Nos grandes sœurs qui ont échoué dans leur mariage là. Pourquoi vous voulez nous décourager sur le mariage? Une fois que vous sortez de vos foyers là, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux ici pour divulguer des mentalités. Oh, le mariage, c'est comme si. Mariage, c'est une arnaque. Les hommes sont mauvais. Quand tu rentres dans le mariage, tu n'es pas une femme libre. Les femmes sont oppressées par le mariage.
C'est quoi votre problème? Si ton mariage n'a pas marché, faut te taire, faut t'asseoir. Nous là, on va tenter notre chance. Tolongwa bongo na République démocratique du Congo, tokende sika boye na Côte d'Ivoire na Ghana. Il y a exemple à suivre. Tu dis que Congo a un pays où il y a 9 voisins. Biso presque na tous les 9 voisins. Tu es au Kanakate. Kasi tala ba de comme sous bakar ba voisin mo ko na suivre exemple. Il y a village où babenga ka village Kofi Badoukou. Village Kofi Badoukou et ça village mo ko na deux pays. Kaka village wana eza na Ghana, kaka village wana eza na Côte d'Ivoire. Il faut mona ba pitande ba vivaka kitoko ya kosakana te zakutu na bandako mususu ndako eza na Ghana eza pe na Côte d'Ivoire. Mutatongi ndako na ye na village Badoukou ndako na kakaso batie frontière okomona chambre eza na Ghana, salon eza na Côte d'Ivoire. Kitoko babunda jamais ba vivre à l'amiable. Banda l'époque coloniale Koutou na 1971 ba y a eu reconstitution ya frontière wa batiki ya ngonde mwana ba se mélangeant mutavana na Ghana na Côte d'Ivoire aketoka mai na Ghana sans passeport, sans quoi ba on traverser. Exemple à suivre hein? Salut à tous les panafricanistes, je suis toujours fier parce que nous sommes toujours à Kofi Badoukou. Kofi Badoukou, un village, deux pays. Maintenant, nous sommes là où il y a la plus grande borne qui, n'est-ce pas, divise la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous allez voir que cette borne a été mise là par les colons en 1928. 1928, donc juste après la Première Guerre mondiale. Mais en 1971, l'État ivoirien et la République du Ghana se sont entendus pour pour refaire, c'est-à-dire 1971, ce qu'on appelle en génie civil, chez les géomètres topographes, la reconstitution des bornes. Donc la reconstitution des bornes a été faite en 1971, autant pour moi, alors que la borne même a été mise là en 1928. Donc vous voyez, actuellement, je suis au Ghana, je fais ceci, je continue ma vidéo dans un autre pays, c'est-à-dire au Ghana. Là, je suis au Ghana. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pe Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta la biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pas wapi Jika production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par la SN SN dans la SN surtout référence dans l'église ya pasteur Akilas tokuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi tokuta la papa joie maman kende ko sepeli sa maman maman yebisa papa to bima pe moi kala to sali ba misale belé journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins cher au wapi entrée couple papa simbi maman maman simbi papa ba ko futa kaka 40 € ya pamba s'occuper papa on na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela
ndenge moko pe na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o soki benga te WhatsApp na numéro o plus 49 17 68 73 20 340. Soki pour lingio benga appel normal au benga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na bundes otro bakite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Voilà. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision et sikana sobozwami toye kozonga lisusu pona deuxième partie ya émission Auto bandaki déjà bozalaki baike bobengi biso ebele pona émission oyo ya bolingo lolango entre Mama Si na Koffi Olomide bo ki bambodi betama ki on pas wapi honorable Anderson na honorable Mama Sarah ba potana kibongo na Mama Yolande oyo abengaka mwana musala na mama baldo bo sepela ki na émission na bobengi biso baike kasi to ça ki bino émission azaki na deux parties mais faute de temps wa première partie on a ki yango sika to continuer deuxième partie oyo li solo et salami bongo na Vancouver na Canada na robaki yango ya batu baike balingaka kotinda bana na bango bakende kotanga à l'étranger ngalinga mwana ngakende kotanga na Canada na linga mwana ngakende kotanga na Afrique du Sud na France partout est-ce que soki mwana atangi na Congo alors ça l'avantage il faut attendre libanda je ne sais pas mutu ça kana vision na kasi soki mona na yo akeko tanga libanda to pe yo moko osangisi mbongo olobi ke non il faut la que on continue étude na libanda tona ke na mboka moko songolo préparer esika okuvanda accommodation chambre sur futela to hôtel oui c'est vrai ba circonstance monsieur goya et ça la ke okoma kesika ndengo prevoyaki osalama esalami ndengo wana te na ndenge nini okomona peut-être bakoyiba mbongo ekobunga to budget ekomi insuffisant na oyo salaki wana c'est vrai okoluka bongo lisalisi yango lisungi okoluka pa ya nani est-ce que batu nyonso tu oyo basungaka biso batu nyonso tu oyo basalisaka biso bazalaka batu malamu c'est ça le problème. Ya lisolo e pesinga ipasse rappelenga makambu ebele et rappelenga makambu ya moi na biso Alexandre uté okufana na ebité autopsie comme niveau nini est-ce que honorable moko awa alandeli makambu Alexandre mama na auto ozonga Canada pona autopsie finale est-ce que balobi nini autopsie wana alandeli yango peut-être je crois honorable mama Fifi et Sarah alandeli yango akopesa biso résumé makambu oyo Alexandre ndengele kibongo na Vancouver kasi salaka angele ba aide mususu zalaka ba benga aide te li solo oyo zali nini jeune étudiant moko autaki na Afrique akei na Canada alors bande ko bazaka na Vancouver ba yebi li solo oyo histoire vrai ezana mama moko na Vancouver to kopesa kombo na été mama wana balobi azaka mama moko malamu mama na aida ba étudiants africains et belé camerounais congolais et gabonais surtout ba francophones. Parce que les francophones sont à Vancouver, ils ont un espace francophone. Alors, maman a ça la difficulté à koyambayo nanda kunaye. Maman oyo abalaka mundele canadien a commissaire maman no pango asobela ndako munenda ko 5 chambres salon na cottage ba annexe na sima. Alors, tellement maman pa bota na été abota te po anini ba esibisote. Libala eyaki kokufa. Atikala ye moko. Tellement elle est francophone,
soki osenga aide aboyaka te avandisa baétudiant baike okokende pa na ye mwana apesi yo chambre moko azopesa na biloko ya kolia na kolala free of charge en anglais okofuta ta eloko moko te azokosunga non azokosunga oti soko monike osali mwa 6 mois mwa ina mwa 2 ans yo moko ozwi mapapu okoyi kopumbwe okeinde ngwana mutu mususu aye. Alors tout ya jeune garçon autaki na Afrique a commis kuna Vancouver mbongo yaki nango ezalaki insuffisant afuti kaka parce que ye azalaki na makanisi ke non balbakano soki okomi na université moko songolo kuna okozwa ba peace job ba misala ya étudiant zalaka oyo bakosunga yo obana kofuta ndako machin tanga komi azalaki na mbongo ya 3 mois. Alors dans 3 mois koti wana classe bandi afutaki 3 mois tango 4 mois bandi azalaki suna mbongo kofuta te musala pe e banda yiko mono na te. Alors muninga na yemo kasaya kuna abi toi tu es africain francophone mais na yo kaka baba ezalaka na mama moko boye awa na Vancouver aidaka ba francophone zeya na kutu no numéro pas un francophone mususu po okilosona mama na aide yo ça va akei pe lobi na ngota ngaye azui numéro ya mama wana ndeko oyo abenga mama wana mama songolo totanga komona ete parce que eza malamu te eza en fait to betanga le sonde ngwana tanga bengi mama wana comment tu vois kombona apesi pe komona bobo sa te biso betaka lisonde ngwana soki balobi totanga kombo totanga ka kombo soki ba boyi pe totanga kombo totanga kombo te lokola lisolo o tokotanga kombo te po ba permettre biso te mais tokobeta yango na loyenge ke yo o comprendre lisolo oyo. Jeune garçon oyo accueilli pour kutana maman wana maman a problème na ça ini amadi ko expliquer maman wana tu sais comme j'avais prévu na autre Afrique na otanga awa na osala option boye machin je croyais peut-être survivre na ba peace job na ba misala mikem ki étudiant mais na jui ngote mbongo na ya 3 mois et sili machin ba bisingo zo aider ba tout ça ko aider ngai na vanda na la rata ko la na salon comme ça soki na jimu sala na koko lukesika ngwa mama non y a pas de problème quand ba biso moi je suis en train d'aider vous êtes jeune vous avez kotanga pas bon samboka na biso Afrique tu vois moi j'ai pas d'enfants je veux pas comme mes enfants machin et donc j'avais un mari je crois que c'est l'histoire nangai un mari canadien nous sommes divorcés tant que divorcé marijuana à Kenda la tika na ndaka amne bona fanda nganga moko ya pas tu te donner une chambre na pesiona vandaka na yo wana ya okota ta lobby ça va na okota jeune garçon oyo lobby pe asa nini aye kokota tangu jeune garçon oyo aye kokota akoti maman elle sait que t'inquiète tu es comme mon fils okosala ta musala moko ya ndaku te okolamba te nga moko na kobanda kolambela yo donc d'ailleurs na kobanda lamba te biloko na lamba ya ndaku pozaka lokola biso mibale soki na lambi biloko tu peux te servir et mange donc à ta faim y a pas de problème et puis tu es étudiant tu es appelé à kotanga ya kozala ba court temps les temps ça na ndaku ko simbati alors t'inquiète même chambre na yo bilamba na yo soko lingi pe nyoso ngai moko il faut na banda na banda sokola na banda komba ya pas soucier comme mon fils sokolo ngoso la moi ti rapidement y a pas de problème mais biloko pene ya kolamba ndako moi je vais le faire ce qui était très bien pour la garçon et longole batache mususu pour atangaka malam. Alors et balo sala mandengo wana okomona jeune garçon so akei l'école akei cours arotika chambre maman la ko ya komboli abongsi bilamba classé bilamba ba sapata teno normal biloko pe ka des akate bilepe biloko ka des marché mais ba bioro mikelo ba tiga jeune garçon ça ba tie moko ça y a pas de problème. Alors tout le monde parce que la période d'hiver ils ont dit solo ça bien passé n'est-ce pas la période d'hiver tant été année passée tant que komaki maman o ya biso jeune garçon o abino ngala bimarate na hiver na ninga kofanda mingi na Vancouver mais na été na bimaka bingi na été parce que na zape fresh air na kendaka ba province mususu na kendaka ba province mususu ka awa na Canada pour na se défouler tu vois c'est un peu ça donc nazo voyager na okende province moko songolo ka awa na Canada pendant 3 jours et puis je vais revenir t'en fais pas pour la bloc kolia t'inquiète na kolamba bloc déjà 3 jours oyo ba nozwa kaka au chauffer au sadika semoul. Très bien. Maman a joué qui lokola mwana na ye.
alambi pe donc à 3 jours très bien atie pe na frigo donc ya sala ka c'est moun ala makayeb sinon pour la combat t'inquiète hein ndako 3 jours tout ça ka biso mi bal mikolo ça promettre tika na ndengo atango na kozonga na koya kokumba ça va mama op akeit pe na professeur akendaki akei na ye akei garçon atika liemoko alors ne peut couper premier jour deuxième jour akendaki courter à sentir si au moins culpabilité moko maman oh ça maman n'a gâté maman leki n'a gâté ma coûte n'a gâté mais pourquoi est-ce qu'elle me traite comme vraiment son propre enfant en tout cas tu as monté maman là mbazaka na mokili oyo en tout cas nzambe apambola maman oh mais kasi ya lo bakina combattre na sa eloko moko te menga pere ko sa ya te mais pour la moi culpabilité wana biso to kola pana biso ndengo wanta biso to malgré basi to bibali mama abandai ko laksa biso non so ke pa ba tout na ndaku kutu biso na kimukolo boye okomona tina basani to sokola basani nyoso wana pona koyeba tala leti ngana yebi ko lamba boye mama na biso laksa nga ko lamba abi okende quelque part au monique peut-être moi si azate il faut lamba mo lamba ezate pour yebi ko lamba te exemple à suivre ba mama bo laksa bana ko lamba ta bana basi ata bana mibali surtout bana mibali ote ya lamba te ya lamba ndenge ata mwana mobali te mwana mobali pe fo ayeba ko lamba parce que tu vas arriver dans ba place oyo ko senga yo olamba soko yebi ko lamba te okosuka ndenge tu peux mourir de faim o bana ko kendo ba te ka o ba emporter au moins otala biloko na ndako mwana mobali ko atala bino il faut la sala quand même maman au surprise à mon appel quand même ngala kombindaku c'est normal na bulu ya bien alors il s'est na combat a kombi sikonda kutuna pangusi na mop no surtout a kotiti na chambre ya maman parce que chambre maman ezaki na ngota bouté abana na pe okota basolo lipe abimi akekola là ça va siko tango abandi ko komba kombi chambre na ye no surtout kombi salon a koti pe na chambre maman parce que mon ami ma papa mike alingi a combat quand même chambre maman wana et ça reste moi propre n'est-ce pas pour kanga yango pété a côté abandi ko komba chambre maman wana chambre wana yaki na se ya mbetu kaka ndenge ezalaka akoti sisiko kombo po abenda biloko na sa mbetu biso basali te akoti siko bayoki mwa elo atouche eloko moko boye atouche eloko boye ndenge nini abeli so ayaki eloko mwa kilo siko agumbami atala na se ya mbetu vous savez ce qu'il a fait bato mokili makambo minyanga na lelio mama yaya mwana mobali oyo amona piton nguma ya munene na se ya mbeto ya mama wana amona nguma tie abangi ya kosakana te abima mbango abi mais comment c'est fait luke na ndako oyo nasalaka nga na mama oyo mais nguma oyo akoti boye ndenge nini kaka ntango mama oyo avoyage nguma na sa mbetu amukuma akoteli wapi imagine soki mama oyo ya akuti nguma na sa ya ndako na ye akoloba ni ngam na teli nguma oyo mama oyo atatanga malamu mama moko malamu siko nguma na ndako na ye boye ndenge c'est pas possible abima na chambre akanga benga muninga na ye mon frère viens un peu ici moi j'ai un problème nini viens muninga na ye mbango wana ye tango ye ayebisi mon frère tu vas pas croire nazokomba ndako na se ya mbetu ya mama oyo mama boboto namona piton namona nguma ya munene alors tozalaka ngana mama oyo na nguma boye soka ye heureusement namoni yango eboso namonaka yango te ke mama alali nguma ye amelie basali ye mabe bakoloba nini ekobima problème mpo na ngai mama oyo asungaka ngai mais natieli ye nguma toboma nguma oyo azwa muninga na ye wana baluka babimisa nguma baboma nguma wana bakata ye donc batumba nguma bato bazalaka na misala mabe nayebi te yango nalingaki évêque principal azala aexplike biso bokambo pe te soki oza moto ozalaka na nguma soki nguma no basali ye mabe okoyeba kuna okoyeba te donc maman j'étais prévu asala 3 jours akendaki hier lelo événement esalama mpo asonga nde lobi n'est-ce pas mais ntango babomi nguma wana ils n'ont pas compris maman wana aye kozonga mama wana aye kozonga tango mama wana aye kozonga do aye kozonga boye mama azaka gentillesse mais ils ont remarqué parce que abangaki ye moko pe ala landa ko aye moko c'est-à-dire que ese muninga na pe muninga na pasala wana po abangaki ko saklate
mais qui mobile ezalaki kaka mama na ekozonga mama na kanda mama atanga koti na ndako mama bandi kosilika. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi je t'ai refusé de balayer la maison. Pourquoi tu as balayé la maison? Au sali bongo pour laisser kokoma ndaku te, mais pourquoi komi ndaku? Qu'est-ce que tu as fait maman? Qu'est-ce que moi je fais? Je vais balayer la maison parce que na mona zaki na culpabilité. Na mona ki lokola yo komba ndaku chaque fois ne s'occupera nanga lokola mona na yo, mais comme tu n'étais pas là, j'ai voulu te faire une surprise na komba pe ndaku au mona pe propreté. Alors na se mbetu na ki ko mona nguma moko munene maman. Nguma na ko tika ete. Mais pourquoi tu as touché? Maman na kota na ndaku mbangu ata na sambe tu nguma zate nguma azaki azaki wapi? Oh nguma to bomiye. Oh bobomi ngai mwana oyo. Pourquoi tu as fait nguma wana azali biloko na ngai o sala azali o ya ngai mona sala ba biso na ngai sala e utara pa iloko wana. Oh, c'est vrai maman hein. Et pesi suko banga ko sakana te. Camarade na yo wana azamutu oyo akenda église tokolo bateka ça o asambela katema akenda église akenda église abi oh do mama o azakana nguma mama mutu mwana o azakana nguma esala kananga nini mama suke pesi abali ko banga mama andi ko toka bino zena benga pasteur comment abo na benga pasteur na biso aya muninga na benga pasteur apesa pasteur adresse pasteur bref pasteur ayekoya tangu pasteur aye maman qu'est-ce qui se passe? Bah, bête du pasteur de sonner les qui maman tu dois confesser pour Nzambe abikisa yo. Non, même si je confesse, niveau est comme yo, je n'en peux rien. N'engazali awa, ezaliwa, ressemble la pona passer sur notre kufa. Qu'est-ce qui va pas? Confesse d'abord, tu ressembles, mais avant de ressemble la pona yo obika yo, il faut confesser. C'est ainsi que maman oya bandi koloba. Oui, ngai ezali wana, pito wana nguma na ngai, et ça ba chance na ngai. Nguma wana ndenge ali wana ye a se nourrisaka na ba énergie ndenge non bomoni ba étudiant nyo surtout o bayaka awa na yambaka bona ndako na ngai na pesa ba bloka kolia nyo surtout basala ka musala te tangu ngana komba ka ndako ya yo kanga malamu yo mtoke na ndako abatu oh non nga asala ka musala te asala ka musala te do mama ndako asala ka musala nyo surtout ya au fond d'Agayo Mogope, au moins abono, copine Nomoka ye, ya komba la sambeta, komba comme la kaba, azuba salita kombi, akeko bois, à savoir à un solo, salakangele. Autant on a komba kande, on a combi chambre, on a combi partout, bah salisa sur Sansarangwana, na pesa kangumana, mais la liaka, bah salité, wa, ça dit que tant na combi n'engwana, nazo benda ba énergie, ya bateau fan dans la chambre, on a, mais étudiant nyon, surtout ba les kapanangai awa. Na benda ka ba énergie o komona betudia mususu mona ayaki bien mwana malamu mais atangi une année 2 ans pamba silicité abandi ki banditisme abandi ki voyo atiki donc a commis désorienté akenda ki pona l'école akenda pour otanga abandi ko sala maka mususu o komona mususu pa ko silisa mais musala ali ko zoate donc betudia tout va les kawana ata moko akenda successful té. Tant que tu sur la tiens oh du yango mona ka étudier minga kana Canada ba comme ba voyou ba les gars ndaka maman na te oh to bimisi boza maman na o ko mona étudier mususu maman na ye atindeli mbongo yango na baki makambo ya mwana biso Alexandre oyo maman na papa ebike mwana fana na homme ya kati école nzoka mwana bima akenda ko luka ba benga ba colocataire akenda ko futa ya pa mutu mususu. Donc makambo wana Vancouver na Canada eza ibele makambo wana ezande bo tango ba énergie ba énergie wala ala ba étoile ba toala ngana osayela yango na zalaka ndengwa ezande boy tokosambela Nzambe pendant que ba di ko sambela efata mama wana abandi ko vimba santé bandi ko se détériorer tout ça na Canada bien sûr abi maman wa ko kufela biso awa e ozala mbilinga tika to benga ambulance ba benga ambulance mama wana doki mama wandi ko sa ba geste lokola pito lokola nguma lokola nini bebie te ba ko ebele ko vimba ba kena mama à l'hôpital mama wana akufa sangwe panzani na ba étudier be na Vancouver boyebi mama kingandi kuna mama ya ba nzoka mama tala ba étudier bele misu ba ko ba voyou ba ko ba fumer de chaque vino ba nge beba ikole mama wana
alors to apesera papa fiston beta lisolo oyo pona openie bandeko ebele o bana bulo okitanga na Vancouver lelo mama oyo akufi mais peut-être ba mama aboyi bazali ebele na tena abi mais est-ce que moi na biso Alexandre pe à l'écart banzela wala te ngai pesa ngama mutuko soi non seulement ça ya lisolo oyo ezala ba paramètres ebele yo ovanda kananda ataku tu bandaku ya epesinga mutuko soi ataku tu doki tanto tokenda au voyage là na hôtel o ba femme de chambre ba so okomba na hôtel ba komba kana ba so ba énergie ba tuté yangwana honorable papa jeno ba sogo ko na hôtel sambela nanu ataku tu bana misala yango ba ngamba so bana misala tutika bana misala oyo mwana misala komba kandaku asokola kabilamba azwaka ba énergie na ndaku te bomoni anga tufungolo makambo epesinga mutuko soi yango wana bato musuba linga kosaba na misala pete yango bato musuba linga koyamba batanda kuno bango te tala likambo ya mama oya Vancouver efungolo eswite nga efungolo nga mutu ya kosaka te makama boy yango na kwa ko digera ngai moko te na bino tika to solola yango na ba honorable na pesi maloba epa ya honorable papa Mabiala Johnny papa Johnny lecture na yo sur du solo oyo ya Piton mama oyo la via Vancouver makambo aboyo et ça na maka aussi au mona yango mutu ya malamu nzoka na su na simana ye azo se a nourrir a laisser nguma na ye Piton na ba énergie ya batu a boto na batu to mona ba ne bele ba gena poto mona vie beba nzoka ba leka boy malobombo ka yo honorable papa Johnny. Shalom libota nkolo shalom bana nzambe makambo oyo tozoka na mokili oyo ezolekela biso makambo eza toujours kaka na ba tendance moko ya kobangisa bato kopesa bato effrayement kolekela bato vraiment na mutu donc l'ennemi plan na ye lolenge l'ennemi asalaka ezalaka toujours lolenge wana. Il n'y a pas quelque chose de gratuit dans le monde. Mutumoko bazwanda, webanda kuna libanda ndengeza banda kuza chere. Awa même na Afrique banda kwa tuzo futela wa soto pesi bino ba monta bokondi mate. Mais okokota nda ko bokuta msuka ga moi des chambres na moi salon moko bwa kwede et bina na kuna cuisine na toilette na kati. Mais yoka bambongo to bimisaka chaque fin année ya mois ça soko betchango na année au commun déjà na ba centaines de milliers de rentes mais yomoko des fois aux attend à 100 000 wana na pochina mais à combien plus fort ba obazana ba mbuka oyo eza lokola ba États-Unis lokola ba Canada ils dépensent beaucoup na banda kuna bango mais ils allaient étonner à komona mutu moko boazo ya mbabatu gratuit afandisi wana na biloko ne akolia abando pesa ka oliaka et makamunyo soza la lokola mwana nae. Et puis, oyo, aza ko tata n'intérêt na ote non. Aza n'intérêt na yo, il faut comprendre que na monde oyo, biloko ofele, ezalaka te. Eza pete, nte bazulu balobakawa. Nothing for mahala. Ok? Oli mtabati pona ngai, apel moko. Donc, acha bonso kanga. Allô, nini wana? Allez-y. Papa Johnny, allez-y. Allô? Azui appelle quand il y a connexion. Papa Johnny. Bon voilà, tu peux de Maloba et pas ya honorable maman Sarah Fifi, en entendant papa Mabiala Zongara. Bonjour papa, Fiston, honorable, bonjour honorable président, bonjour papa Anderson, bonjour papa Johnny. Eza pasi ka ndenge président ozoloba wana. Na monde lelo, moto déjà ka soke et combien hébergé ndeti un mois, oui. So lamba oni ko comprendre bon, un mois na za route na oluka to bando pesa. Mais oyo komo vanda ta ebele. Ye mtasala nyonso e komi suspect.
ekomi fispe ekomokoma mabe makasi ata pa mindele esalama bongo te emonani kaka mama ngo azali na intérêt moko mabe na cc ti omoni ka intérêt yango ndenge akokisi yango ozomona ozolongola bana bato baye kotanga énergie yo oza na famille na yo poko olongoli na famille te il faut yo kolongolela bato na biso mpe baafricain ozokende kotanga soki mbongo eza nango te kovaa nango te otangi na afrique oza na mbongo okoka te oza na bezo oya oya mpo ya okoma shege na mboka bato ozomona siko likama minene boye esalami eza très grave alabimi atiki yo na nguma ndenge atiki yo na nguma yaka ye mosusu seigneur epasisitaki ye bamona yango avant oyeba ndenge ni nguma wako kobima mpe na butu aye abomi mwana yango oyeba kofela mobali ye mosusu mobali ni mpe nguma ya moto aboma ye oyeba te po ndenge ni yo oza na eloko mabe ndenge na kati ya ndako okangi chambre na fongola te po ozoyeba likambo moko mabe okosala jamais okoza eloko ndenge wana na ndako chambre no ezalaka po elele soki yo mo oza na salon wi oyebi ke chambre ndenge eza okanga moto okota te me yo oza te okende voyage otika moto na ndako na eloko modele wana mpe chambre okangi te esalika bien comme ça akende akufa akende puisque ye pa détruire bajeune ebele ekola banda koyamba bato kote wana adétruire ebele akokuna mpa baanglophone na malili na makambo nyonso soki bafandisi ofele te okende oluka mosala ya mbala kaka yo moto outi afrika ezalia okoka te yango moni pena alalela bango cousin pena asilisa baénergie yango mais c'est pas gentil eza bien te sikoy otala suka na ye ndenge akei akufi mabe makasi eloko ndenge nalobaka yango wana eza pasi Merci bagene beaucoup. bayeba mpe ozokende place bongama très bien soki omoni ke esimba te otiki tokomona basouvenir ebele ya mabe ya Canada wa. Est-ce que au sein d'information il y a maman Alexandre a outo que balwini autopsie mini nguna. Te na yo kamote. Ah, OK. Papa Johnny obana koloba, zungi baloba pa na yo. Ya bolimbisa nga bandeko bapele ezokota kao. Donc problème ezaka ke il y a pas quelque chose de gratuit dans le monde. Bato bayebaka te ke monde ezali monde ya koluka mutu na mutu aluka na ndenge na ye soko zui nzamba sungi yo pesa ye kaka merci soki pa zui te sapoti kaka un jour kaka akopesa yo parce que eza bongo monde ezo tourner lokola ndenge tomonaka globe terrestre tournaka lelo biso awa toza na moi mais na États-Unis baza siko na butu mais ntango biso tokokoma na butu bango bakomi na moi c'est ça etournaka ndenge wana lelo moninga zui tika ya renye na tana ye yo pelobi okozwa parce que moi ezobima mpona bato nyonso mais soko ozozala kaka pressé ya kolandaka babiloko ba gratuit nde yango omoni résultat na yango na ngai nazonga mwa nsima mokie sur makambo ya mama Alia ndenge nalandaki bino émission botaki kosala awa na komante mwa mokie sur makambo wana ya makambo ya ndeko Anderson alobaka Anderson nayebi te vraiment ndeko na ngai lolenge olinga Koffi Olomide keba Koffi Olomide akokolia yo Koffi Olomide asakanaka te aza mutu moko ba représailles ya ndenge moke te so amoni lokoza fanatique ne tina 0 degré ya lolenge wana akotya na programme na ye bandeko nazobisa oyo nazoloba likambo solo omoni Koffi Olomide combien de fois babenga esemeki combien de fois et atiki nanu kolinga te azokendeka akolinga azokendeka naza na verset moko ya Bible natanga nayebi te basala na Nzambe bakosunga nga parce que nabosana yango mais nazalaka nango na mutu nabosani na livre nini natangaka yango Nzambe azoloba nini alobi yo olinga kaka kolinga basi ya bato yo oyokaka te
yo olingaka te komona mwasi ya moto aleka na misu na yo kasi yo misu nozaka likolo ya basi ya bato sikoyo nga nzambe eloko nini nakosala epa na yo nakotinda molimo kindumba epa ya mwasi na yo comme ça mwasi na yo mpe balala ye na mobali mosusu mpo yo mpo sepela ndenge yo osepelaka na basi ya baninga natangango na bible donc soki yo osalaka makambo wana lolenge wana sache-le ke l'éternel Dieu akosurprendre yo akozwa kaka mwasi na wana yo lingaka akopesa ye mpe moninga mosusu mobali alala na ye poke yo mpe osepela na motema na yo ndenge yo osalaka mpe na basi ya baninga ekozala bongo nga nazosambela mama Lia azwa mwasi azwa mobali mpe ya jeune fille ya jeune garçon oyo azali na l'âge ya Cindy ou bien na si à l'âge ya Cindy poke esala équilibre ndenge ye asalaka azosalaka na batu yezongela paye kuna donc kofi wana parce que na l'âge na wana aza mutu apesa biso ba exemple aza l'exemplaire aza mutu oteka bandolandaka musique esilaka baninga bafandaka pe na bandako fani tomona ba musicien bele afandi pe na ndako wa kimia mais akoki na kosala mwa ba biloko na mike ndinga lobaki bandosala mwa banini na eza lango normal parce que eza kati na ye mais il faut quand même peu kozwa repos ali awana ninga za wana asipportaki Koffi Olomide tina suka aboteli bana o bakomi lelo mikolo o bakomi kosala bambongo bakomi ba responsable na ba part na bango pourquoi otika mwasi ya lolenge wana okende kolanda Terminus pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa vega ke ozalaka kitoko akondi manga te po azomona yo te Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende je suis attiré par ton amour esi nakomi locataire ya motema na yo karantini nango olingi apa nayebisa yo jete na raisonnaka jamais un jour koremplace yo okombla bavide nyonso ya motema nanga Popol Mukuna si un jour on recommence un nouveau monde nakopona kaka yo nete ministre nanga l'auteur de mon bonheur c'est toi bolingo pesinga kopimela ngai yango te popene na yo kaka elengi istofungola maboko oyambanga Crispin Kafunda mon ami santimeleki na parle ya langue bato bakamwenga eza molimo santu te na lango ebolingo no Fiston amuna biso ezanga jour ferie tous les temps koseka esengo neti nazozambe detafitu les philosophes objectif ya taka balon ekota na poto nalingalinga lelo nasuki poza teminis nanga Jean-Pierre Minard na Dublin osimbi elimeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place Eric Ngongo salon de paix na Jobo okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye celle contre tous okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye
Pasteur Midon Pailor nga nasuki se na ye Paul Mukuna se na ye se na ye se na ye Ricky Nzinge un prince à Pretoria Rina Wumbi Pelende bongi yakanga te soki oza mosika na nga kozanga yo na vie eloko nasukaka te papa lobazanga mokokoma mwana bitinda bajijaka moto mayele nekritire te omona betole na mapata esengi molili ekota Papi Gen tosolo la vie bambanda bakati kura nakangami na sanse yo nde moyeze na nga fisto pelende nga nabotama mpo na kufa nayebi eza destin kasi opusi liwa na nga mon bebe nakomi okufa mokolo liwa oyo nzambe atia na mokili esili te esili te esili te Luzombo Tyson ya Mama Frank na motu ezwi defo de charge po badere motema ebebi sete ple sheri telanga moningo na sani ye kotelaki yongolu te noki bajalu balokota baremplace nga okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga nasuki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga nasuki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini